3W Boboko ya Boka. Bonjour Bandeko Nanganyoso, mes frères, mes sœurs congolais. Tala, restez connectés, Kozapete, Oyo Bomoko ya Mboka. Site Mibalete Karamoko. One love. Le Koumé zonga na esprit tout puissant. Oyazali le vrai Dieu présent, le lion présent du Congo. Nzambe ya solo ya mokili mobimba ndenge toyeb sakabino, c'est le Dieu de Papa Charles Lo, l'homme utile. Oyo bobandai ko benga l'homme poussière. Mission ya l'homme poussière esili ezalaki Ancien Testament, c'est quand to kotina Nouvelle Alliance avec Papa Charles Lo, l'homme utile. C'est-à-dire moment oyo to koti déjà na phase ya makasi ya délivrance ya mboka Congo. Ndenge to yebsaki bino na ba message na biso eleka ezala na ba prophétie to pesaki bino que makambo ekozala lisusu ndenge ezalaki kala. Peuple congolais oyo azalaki faible lobby azali oyo te to koti na ye na bambula oyo tozali kokende. C'est-à-dire que oyo to bengaka l'esprit tout puissant azali grande force na biso ndenge to lobaka que tote ya kabino pour un Congo tout puissant avec les enfants de Dieu tout puissant, un peuple tout puissant avec des hommes de Dieu tout puissants na autorité moko ya makasi. Peto baksaka koloba que yakolia ezanga me yakoloba ekoyebana kozanga te parce que Congo eza mboka ya ye moko nzambe bisika kiti na ye ezali biro na ye ezali bisika nkolo ye moko afanda apambola bino bandeko nyonso bozozo occasion ya kolanda Papa Charles Lo, l'homme utile oyo azali responsable ya ordre spirituel nation ainsi dit l'esprit azawana pona orienter bino tout droit vers le droit chemin na ko expliquer bino ba révélation, c'est-à-dire ba message oyo nkola tindela biso na nzela ba sali na ye na nzela ba vision ya ba signe na nzela ya ba songe ndeto lobaka ko négliger signe songe vision te pe tozali ba interprète ya solo ya liloba na nzambe. Bien aimé lelo tozali kolobela nini na kati ya message na biso ya ainsi dit l'esprit tozoloba que na mokili oyo wana nde thème nazali kopesa bino na mokili oyo il y a des hommes à regarder et il y a des hommes à garder. Wana thème na biso. C'est-à-dire il y a des femmes à regarder et il y a des femmes à garder. Il y a des rois à regarder et il y a des rois à garder. Il y a des policiers, des militaires à regarder et à garder. Il y a un peuple à garder et un peuple à regarder. C'est-à-dire que il y a des hommes qui sont une bénédiction pour na mboka, pour na bato mosusu. Il y a des femmes qui sont une bénédiction pour na banda kwa mabala, une bénédiction pour na basali na nzambe, une bénédiction pour na mboka. Il y a aussi des femmes qui sont une malédiction pour na mboka. Donc voilà, bien aimé, thème na biso nde yango wana. Alors nyonso wana po yo bisiko ozali oyeba. Soki yo ozalaka une bénédiction pour la nation, pour na mboka na bino, une bénédiction pour na libota na bino, une bénédiction pour l'église, ou bien tu es une malédiction. Alors ndenge thème na biso ezali, il y a des hommes à garder, c'est-à-dire bato ko batela. Donc otali mutu wana o bateli. Il y a des hommes à garder. Alors il y a des hommes à regarder. Donc otali kaka non olekisi oyo te. Otali ka oyo soki to yo ko garder na mboko oyo. Non, to ko koma be esclave. Akoya ko kunda biso vivant ou yete. Non, général oyo azamutu ko garder. Oyo azaya ko garder te yete. Ne voilà bien aimé et siko wapi biso to sali ko kende ko tomber to partager na bino. Alors na angle wana e ko banda ko permettre biso na bino to sala choix ya bien potozala. Na yebisa bino na message moko ke na tangu Yesu azoloba Dieu est esprit que ce qu'il adore l'adore en esprit en vérité. Ça signifie que celui qui nous a créé c'est un esprit créateur, un esprit vivant. Oyo na miso bo moto eza difficile omona ye. Mais na tango avandaki na ba corps spirituel alobi non, to kotika la kana sur le plan spirituel te, to bimape sur le plan physique ba mona biso nde abimisi ba créature nyonso tozanango ba nzete ba mbisi ayeko bimisa na biso bato na sena moi. Alors na tango abimisi biso bato na sena moi, c'est-à-dire Dieu qui était esprit, lelo po omona ye na bo motu, ozomona ye à partir ya ba créature na ye. Ezala na kati ya nzete bonzambe ezali, ezala na kati ya moto. Donc bandeko yo bozali ko croire te na batinda mi ya nzambe, vous cherchez à le tuer,
tozoyebisa sabino ke nzambe okoluka ye ndenge bandeko bakendaka mangengenge bakepanza baluki ye ntango mosusu okomona loboko na ye te, mais aza na kati ya bato na makomi azoloba derrière les paroles de ses serviteurs pour accomplir. Aza na kati ya bakor na ye bisika Saint-Esprit azali azoloba esika moko ke avandaka te na batemple bato batongi na maboko, ma avandaka na ndako oyo ye moko atongi, or c'est le corps de l'homme. Alors bien aimé, nazoyebisa bino ke nzambe na bisika nyonso, na bamboka nyonso, na baparti de terre nyonso, na peuple nyonso, nzambe atindelaka bato wana babikisi na bango, ba sauveur na bango, ba défenseur na bango, ba savant na bango, ba génie na bango, bato mayele oyo bakwede bango bakosunga bango. Alors l'homme blanc a compris bato bando luka nzambe ozomona mutu azana biloko olia sunga moninga na ye mutu azana image ya nzambe ya lobite ka biloko nanga na kopesa ngo epa ya nzambe te ngana zana confiance nga awa na église na yela kananga pasteur te na yela ka nzambe te. Nzambe misala na ye ezalaka na kati ya bato na ye. Problème ezali ya kosala choix, ya kozala en contact na Saint-Esprit po alakisa yo mosali malamu, mutu malamu, parce que na mokili oyo ezana bato mosusu soki okutani na bango, soki oyambi ye na ndako na bino atikeli bino malédiction, atikeli yo sida, atikeli yo kwashekor, ezana mutu mosusu oyambi ye atikali koyiba yo biloko nyonso ozalaki na ndako akenango otikali me vide obandeli vie à zéro. C'est-à-dire il y a des gens qui sont des gens à regarder otalieka na mus moyen ko to porter ye sécurité ezana bato moso bazali bato ya ko garder ce qui otalieta na kat na makomi na Bible okomona que il y a des gens à garder. C'est-à-dire mutu lokola ya David était un homme à garder. C'est-à-dire il faut Israël va garder parce que David était une bénédiction. Il a défendu son pays vis-à-vis de la menace de Goliath. David était une bénédiction pour Israël et un homme à garder. Ce qui est plus loin, Samuel est un homme Dieu dans Israël. Samuel était une bénédiction pour Israël et un homme à garder dans Israël. Moïse, c'est-à-dire et ça la kabiso batamoli mo pasi tango tomonaka même ndenge bosalaka bamaponami na bamboka na bino ba élection bosalaka et biso tokendaka na mwa conclusion koloba ke bosala nano ba élection te lolenge bosalaka ba élection eza lolenge te ekoki ko permettre bino bopona des hommes qui sont une bénédiction pour votre pays et des hommes à garder. L'élection bosalaka d'abord pour bosala ba élection il faut ba responsable ba organisateur ya ba élection bazala nan des hommes ou ba pasteur bozwaka to ba sangwana bozwaka bazala nan des hommes qui sont une bénédiction pour la nation, qui sont des pasteurs ou des prêtres à garder. Mais ceux qui besoin déjà organisateurs, qui sont une malédiction pour la nation, qui sont des gens à regarder avec les yeux, alors nyon se kolanda sima et kokote rabino nakati ya zamba boko bunga. Okomona ka bovandi o ba organiser l'élection na désordre nyonso bozo pona bipona pona. Non. Ba pays obino bolingaka ba pays développé bo kansate ba sala ba élection kana nzoto. Non, présence spirituelle jouaka makasi na ba élection ba pays développé. Ba zoaka ba député tendenge bino bozoaka. C'est-à-dire un pays avec 500 députés, mais pays wana ezo décollé te. Kaka ba député wana ndi ba zoaka, kaka ba généraux wana ba zoaka na ba président wana ba zoaka. Mais c'est une malédiction pour la nation. Mais dans un pays bokoza la kana mutu moko qui est une bénédiction pour la nation, a changé mboka na bino. Voilà pourquoi tous un problème. Il y a des hommes à garder, il y a des femmes de konangai. Et ça na basi ya kotala kana mystika ya leka. So meki kaka kozwayo chena ndako yo kufi. O meki kozwaya sali yo kindumba moko ya to ya kindumba moko nde konangai yo komi ko bela makamnyo sebe. Il y a des femmes à regarder tika ya leka, quelle que soit beauté na ye. Tika ye aleka na yakin ko benga ya to ko benga te parce que za métis suke zokoya non mais kota na mokili ya molimo po ye bakati na yeke oyo mwasi ya ko batela oyo mwasi ya kotika to mwasi ya ndenge nini nyonso tozeb sabino pour un Congo tout puissant. C'est-à-dire nous avons besoin d'un Congo tout puissant. Enfin que nzambo akela Congo asepela pe loba bana na ngai basaleli kamo kitoko soki Congo etombwami nzambe ya Congo akomisami bokonzi ya Congo akomisami mais jusque là
tozana na se jusque là tozana na niveau ya bo satana to komina na niveau ya nzambe te oyo ifo nzambe azwa lokumu na kati ya mboka na biso. Botala un homme qui était une bénédiction pour sa famille, une bénédiction pour la nation na ye lokola Joseph. C'est-à-dire mutu oyo ake na mboka ya bato, azana mboka ya bato, mboka na ye na nzala, mais ake kuna sali ba démonstration jusqu'à tel point que libota na ye ele, mboka na ye ele, il était une bénédiction pour sa famille, une bénédiction pour la nation. Daniel na mboka ya bapaya asali ke kombo ya nzambe ya Israël eyokana na Babylone. Qui était Daniel? Une bénédiction pour Israël et un homme à garder pour Israël. Ba Shadrach, Meshach, Abednego mêmement. Alors nakati ya mboka soki boza guider te, soki bo comprendre te, bato oyo bazali bénédiction pour na bino bo négliger bango, bozali ko s'enfoncer dans le noir, moyen bo décoller ko zalate. C'est-à-dire, il faut d'abord tout faire pour na koyeba. Est-ce que les pasteurs sont une bénédiction? Est-ce que ce sont des pasteurs à garder pour que le peuple puisse approcher bango, ou bien bozo kende na fanatisme? Et si réellement Congo vous aviez des hommes de Dieu, ba monseigneur bozana bango, ba monseigneur, ba cardinal na yepte ba cardinal bino bosala français bogo yepsa biso yo bozana bango na ba Afrique partout, na ba évêque bino bozana bango, ba pasteur na ba grade ya modèle na modèle ndenge bino boyebeli, na ba obalata ka ba sultana ya église de noirs. Ils sont une bénédiction pour le Congo. S'ils étaient une bénédiction pour le Congo, je pense que Congo na bino elinge kozala ndenge nini. Voilà, il y avait un monsieur au nom de Jésus-Christ. Il était seul. Il a bouleversé le monde. Pour nous sauver Bassante. Pour que Bassante va comme bénédiction yabat. Il était seul. Il était une bénédiction. Pour ma bota, pour na bateau. Il était un homme à garder. Mais natango bato baso comprendre te. Que mutu oyazali un homme à garder, alors bozako boma bango. Maintenant quand est-ce que bazo boma basantu na se na moy? Kasi na tango oyo donc qui tue le saint sur la terre. Banan ba boma ka batinda mi ba sauveur ba défenseur. Kasi bato yo, kasi ba konjo bazali ka bénédiction te pour na mboka. Tant ba comprendre que mutu wana za une bénédiction pour la nation, faut ba luka bango ba boma pour que bango batikala. Do bana nzambe peuple congolais africain, bana na nzambe na 4 coins ya monde, bokoki pe ko décider bana na nzambe, bokoki ko décider pe bozui trône ya mokili, bozui trône ya bamboka. Mais lokola bobangaka, botika ke sika na bato bazali non une bénédiction po nabino. Na banzi kende konangai. Mutu azali une bénédiction tala. Azeb sabino vérité. Soki bolingi ko bonga. Il faut beaucoup na bakonzi o bazali une bénédiction pour nabino. Na ba magistrat o bazali une bénédiction pour nabino. Beaucoup na bato wana. Même ceux qui bolingi boko tsa étranger na mboka na bino. O toke ko sala alliance na bendien ba tambwiza ko hôpital ya cinquantenaire. Mo luka bendien ba ko zala une bénédiction pour nabino. Ceux qui bokezwa bendien o baza bénédiction pour nabino te cinquantenaire ko koma mbeto ya bendien. Bendien ba ko koma ko lala kuna e ko koma lisusu sika ya ko traiter bato te. Ceux qui bolingi ko kotsa étranger na mboka o ba libanais o bato mboka boy. Boluka ba étranger baza une bénédiction pour nabino. Comme Joseph était une bénédiction en Égypte, mais au komona ndeko na ngai. Ceux qui bokonzi wana, ezali une bénédiction pour na binote. Ceux qui ba pasteur wana, baza une bénédiction pour na binote ata basali campagne, bake ko zela bino ba pasteur ya Libanda, oh pasteur moko ya Ghanéen, oh pasteur moko ya États-Unis. Ako kende ko za pasteur ya magie, oh yo occultiste, aya lisusu ko loka bino, aya lisusu ko amvute bino. Lokola na mona ki na séminaire moko, pasteur ake kozwa ba pasteur ya États-Unis, ya Afrique du Sud, ya ake ko ba pasteur oyo bazana musolebele, ba pasteur ba yekote ya na séminaire. Ndeko nanga bolanda. Si vous avez des pasteurs qui ne sont pas une bénédiction pour vous, bandimi bozana kraka, bandimi bozana vite boko s'en sortir te délivrance te église tondi na bato, ba pasteur ba ye, ba pasteur ba bandi kote ya, yoka pasteur moko alobi, nzambe achenga aker, na salisa bato bazana kati awa na kati église. Mwana salisa bango, fona pese $10,000, wana komo laksambong, or Bible lobi so lingo salisa, mususa monate, me po ba betsa bandimi mabaku ke ba pasteur bazana mbong, ake na full, aponi ndeko moko, ndeko na ke kopon, qui n'est même pas serviteur,
ya ba serviteur ya pasteur mokolo église ba serviteur ya pasteur mokolo église invité ki ba musufra basenga mbongo na kwe bakoka kofutela bandako ya chambre salon te Saint-Esprit aye jamais azo toucher ba pasteur wana po basonga na ba serviteur ya pasteur ba musufra mais azo ke mona ka na foule na yebte mutu wana azalaki ya bango ba bongsaki ye akeka na foule o mondimi moko azawa na nzamba tenga ke na sunga na yebte so mbongo na ba récupérer kango na suka soki ya solo ba pesa ka ba e bongo ba serviteur ti basali ba campagne apesi kuna $10,000 apesi kuna $10,000 mais ba serviteur ya pasteur après campagne tokuta na mosusu bolim sangai aosenga ngambongo alipa mais kuna bino bokabaki bambongo siko ndeni ni bakose souvenir na bino te ndeko na ngai yango omona kana bamboka Congo okomona étranger ya ye na Congo bayambie kitoko na bakonzi bapesi place akolala bapesi ya kolia tango azobima azokenda lobi ngo Congo eza kitoko mais peuple oyo baza kuna il souffre na tango organiser francophone ndeko na ngai soki francophonie soki francophone papa ata francophone to bengango ata francophone ata francophonie tango organiser yango ba bongisi boulevard ba journaliste ba filmer François Hollande ya azomona boulevard azoningisa motu après mokolo wana toke na makala na kati ndeko na ngai otali makala na kati otali boulevard donc soki bache boye ba soki o Kinshasa okoboya donc c'est ça donc non mon problème c'est que pour un Congo tout puissant pour na lokumu ya nzambe ya solo ndeko na ngai soki olingi o vivre bien ko tambola na sentiment te ko kote église na sentiment te ko kota na parti politique na sentiment te ko kendo hôpital na sentiment te ko zo mwasi mobile na sentiment te mais luko yeba muto yo moninga oyo na lingina kangama na ye patron oyo est-ce que réellement il est une bénédiction pour moi c'est un patron que je peux garder ou bien c'est un monsieur à regarder il y a des hommes à regarder de konangai soki totali na makomi na mukanda ya Genèse chapitre 4 à partir ya verset 9 ukomuna lisolo ya Kaye na Abel. Kaye azali mwana oyo badam baboti Abel pe mwana na bango nkolo azosenga bakende kopesa ye offrande Abel azuya ye offrande na motema moko amemi Kaye azuya ye offrande na mitema 10 amemi nzamba lobite Kaye ya yo eza malamu te zonga nanu obongola motema na yo voilà bien aimé na tango bozozwa muta bongola motema te bo comme c'est député bo comme c'est bourgmestre bozo s'attendre na nini na tango bozwa mutu wana bongoli motema na ye nanu te mais par apparence bo pesi ke na circonscription na biso comme député na biso akobundela bino nde bomona bato baganga wa enga je soki na komi boy basala bino nini bakota kuna libela mungu na nzungu banto nyos ba yesa bino biso toko beta bato ba film pour se retrouver te pourquoi le cœur de l'homme c'est-à-dire que il faut que ba guide ba orienter bino nde konangai faut ba guide ba orienter bino ba guide ba laksa bino en réalité pour na kopona bakonzi en réalité pour na shoya basala nzambe il faut intervention ya Saint-Esprit na nzela ya basali na ye tokopona ka bakonzi boyete tokopona ka basali na nzambe boyete oyo pasteur akovanda akokota prière na ba collaborateur na ye akovanda ka mbala moko pa mwana ngai ya zozwa avandi ka boye pa yona kuna nzamba alobi na ngai ata zozwa makangu na ye azopesa posta sima ko front mazo sabino ke Saint-Esprit alobi na ngai ke sero yo il faut yaba na ko kipe kes ya église nzoka makangu na ye mais bino moye boyeba ezate alors Kaye nzamba boya ye offrande Abel nzamba ndimi ya ye offrande Seigneur azoloba na ye Kaye ezali kamba ko silika te zonga obongwa na nani ndenge na hote ya uyo ko silika pona nini est-ce que ça problème ya ko silika pourtant ye beti po Congo ezala délivrer siko biso to tika kaka yo onyokola ka bateau kaka yo député onyokola ka bateau po ko sala ko vanda kuna ke bon to so décision likolo ya mwana décision ni noko zo likolo na ngana za mwana na za papa mokolo okozwa décision likolo na ngate so zo décision likolo na kozwa décision likolo ya nzambe biso to ye na nzambo akela Congo donc soki oyebike yo moto kela Congo zo décision likolo na nga mais soki yo te moto kela Congo siko yo décision ni kozwa likolo na nga. Voilà pourquoi na livra kabino
bato nyonso bazwaka ba décision mabe sur ba centre bokutanaka na banzoi na nzela na bino. Pourquoi pas na ba accident? Parce que toza na besoin ya bato baza une bénédiction pour Congo. Tokotika Congo boyete plus loin bana na biso bakoya baloba ke me batata na biso basala bazoba basala eloko te ti lelo nde lekelanga ti lelo ba belge ba monela ka bino yo président ye président a monela yo ministre ye ministre ba monela yo boy tito yo komona bendie ba komo saboter ba ministre na biso. Donc ezo sala passe baninga basepelaka mundele ya sepelaka soki amoni nzambe atindeli génie atindeli savant atindeli bango sauveur bazo sepela bazo batela ye na Afrique na Congo soki batindeli bino sauveur bozolo comment bochele poison comment bokokosela ye makambo bokosake asali viol bokosake asali boye mais bino boza ndenge nini soki boboyi batinda mia nzambe bokozala na vite c'est ça le kola ba complot boke ko sala ba complot bokorrompre mwasi na ngai aboya ngai asala nga mabe bino bokanseke ata mwasi nanga boyinga na kotika mosalo sakuta inga na mosalo na kotika ngote ti mission nanga ekosila ti Congo ekokangolama donc ata bokorrompre mwasi zéro vision ezokoba. Nous c'est Dieu biso tozobanga nde nzambe c'est-à-dire nzambe nanu. Alors bien aimé ozomona Caïn azui motema yindi yendenge zo yinda bat papa Charles photo sale nini il faut to kosela ye nini photo kangaye ndenge otindaki mwana mwasi wana bon marché wana oya chelo wana po o boko sake to kangaki boy to contrecarrer position bino bozwaki bozoye bango nkolo a confondaki bino mwana mwasi wa bon marché wana na lakela ye mabe na ibisor na yete kozala ndenge nini. Alors Abel asali likambo bien Caïn asali likambo mabe na miso nzambe a maudire bandeko boyo kangai. Il y a des hommes à regarder, il y a des hommes à garder. Zana bat mosutale na miso aleka kolula mbongo nete na ba jeep kolula bokonzi na yete so kote kuna okangami ezana bat bakansaka ke soki obali moto moko aze élevé ndo bongi botuna basi ya bato baze élevé ba misusu bazana bakraka ba misusu bazo souffrir koleka boke tuna bango a des fois zolo ba pona nini na balai général pona nini na balai gouverneur pona nini na mutsazo lela soki na balaki na ngai ata mwana na nzambe ya solo pona nini na balaki musicien o yango nazo tuna poser question ba musicien net ya Congo bazeni bénédiction pona Congo ba musicien net ya Congo de ba bintsela ka bino bana metakala bino ba boti bovandi bozotal ba pambola ka mboka to ba lakela ka mboka mabe. Nous avons besoin de musiciens, une bénédiction pour le Congo. Nous avons besoin de pasteurs, une bénédiction pour le Congo. Nous avons besoin de abattoirs théâtres qui sont une bénédiction pour le Congo. C'est-à-dire makambo bazo sala ils ont apporté un plus ils ont té abatu ils ont même mboka na kokangolama ki ya komema ka bat na ba aventure ndebo komona bato ba mema bat na ba aventure basombela ka bango ba jeep balexaka bango na ba chaîne de télévision du 1er au 30 bato bazo na message ya solo ya délivrance non comment na bazo empêcher biso bazo bondisa biso yango nazolo baketala yo moto zola na ngai. Si tu es une bénédiction pour le Congo, Nzamba pèse un message. Je suis là, j'accepte de risquer ma vie. Yo chambongo na yo na exercice, ba message le na télévision wa na capitale Kinshasa, Kinshasa balanda message ba congolais ba bika, Congo ekota na dimension mosusu. Mais kota langa na ministre, papa Charles est une bénédiction pour Nabino. Ce n'est pas un homme à regarder. C'est un homme à garder. Vous devez protéger Papa Charles. Vous devez soutenir ce que Papa Charles est en train de faire. Nazali sous motote, na banda ko luka mbongo ko kene na chaîne à télévision, na banda ko luka mbongo ya ko kende ko futa na ba site internet. Non. Mais binondé, il faut comprendre que non. Nzamba pesi biso parole, Nzamba pesi biso vie, na nzela ya Papa Charles l'homme utile. Maintenant moi, ngana zana boy, na contribuer na boy, na contribuer na caméra, na contribuer na ordinateur, na contribuer na micro, na contribuer na synthétiseur, na contribuer na mbongo, na contribuer na boy. Parce que to zana bisiko to pesa ka ba enseignement. Et c'est quand on ozo foutel, il faut au futa yango, il faut lika na chaîne ya télévision, ba message ya boy, mais faut les canaux na télévision biso ba ton dimi to risquer na kati ya capital to vandi na kati ya capital to risquer yo muto vandi kuna comment koloba teke na soutenir mosala oyo so je $10,000 $5,000 o bando pesa ba musicien ba soko popola bino sima ya basi ezo boma bino mis mosala ezo ko so je ngo tena œuvre de Dieu pour un Congo tout puissant o ko se retrouver te bana na bino ba ko se retrouver te tala Caïn maudit Nzamba maudire. Tant Nzamba modirie
bengani ye akimi balobi na pays de nord kuna bisika Kayen kendaki akeko bala nazotu na bino motuna mwaso ya bala ki Kayen ayeba kiteke Kayen za maudit ozomona ignorance yo kokutana mutu po awuti Nigeria po awuti Benin po azana mbongo yo yebi yete ozomona kake nazwi mobali ozomona kake nazwi patron ozomona kake te pasteur awuti yo yebi ye mutu soki ozana yete oyebi yete siko mutu oyebi te oyebi ke ndenge balobaka kozanga boyebi ezaliwa bino boloba liwa ndam mena lobi ezaliwa yebele c'est pourquoi mutu boyebi yete bokopese bokonzite tala mundele asala ka boy po boye ba candidat boko pesa bokonzi fo boleka na débat contradictoire il faut débat siko ndenge Congo eza Congo ko ya liboso na biso oyo biso to kozala poto pesa likandisi na bokonzi ya mboka to koponaka lisoso ba député na désordre te c'est-à-dire mutu akokene na armée fo azala mutu nzambe ya benga po na armée mutu akokota na domaine spirituel azala mutu nzambe abengi na domaine spirituel mutu akokota na la police azala mutu nzambe abengi na la police mais kozala te yaya na yo akomi colonel azwi baleki ne nyonso bakomi ba capitaine nde ba crime zo salema bazonyokola bato non ndeko na bino comme président le bino nyonso bozwi ba poste bokomi ba député bokomi ba ministre bokomi boipo ndeko na bino to mutu ekolo na bino akomi bo ezalaka wapi bokonzi nini wana bokonzi ya nzoto. Donc les problèmes oyo bozana ngo peuple congolais na ba Christ bolinko tambola na nzoto soki botambwisi mokili na nzoto boko se retrouver te il faut intervention ya esprit tala Kayen aza maudit akena pays de nord kuna bato bayebita aza maudit basali ne ki amitié moi ça yebite ka aza maudit ayeko bala ye mbangu ndenge moko ba miso bazwa sida po amoni mobile na mbongo amoni mobile na mituka mbala moko akezwa sida po yeba ki yete. Vaut mieux vivre balobi même na demo yebi que na anjo yo yebite. Alors il y a des hypocrites na katna likamona nzam, des hypocrites de gauche à droite, bato ya lokuta bazako se présenter bozondi mabango, bato ya solo bazoya bozobo mabango, bozonyokola bango, bozobo ya kosunga bango. Voilà bien aimé, tozotali sabino que il y a des hommes, il y a des gens qui sont une bénédiction pona mboka pona mabota et ba mesos une malédiction baza bato ya kotala na miso et non bato ya kopusa bakende liboso nyonso wana pour un Congo tout puissant. C'est-à-dire il est temps pour que vous soutenir bato oyo bazali une bénédiction pona Congo ne bato na basala ke Congo ekende liboso et surtout choix ya ba leader choix ya bokonzi sur le plan spirituel sur le plan politique choix ya bokonzi ba pesa ka bokonzi na importe quitter mokonzi aza mutu ya motema ya monene ya motema ya komikitisa na motema ya kolimbisa na motema ya kosala mokonzi azali mosali ya peuple pasteur azali mosali ya peuple ndenge Yesu azalaki mosali ya peuple député azali mosali ya peuple mena Kinshasa député soki azoya bino bo panza nzela so meki ba policier ba kosala obal est-ce que ba yebi nyonso ba choix na bino na organisation na bino. Mais au nom de l'esprit tout puissant, to boukipe to pandi bo konzinyon sur la salité, to boukipe to pandi ba clic nyon sur la ténèbres, to boukipe to paralyser ba clic nyon sur ya diabolo na kati ya mboka na biso. Bo santo na nzambe telema, ba na nzambe ya solo bo telema, ba sali na nzambe ya solo bo telema. Bo tike sikate na ba o baza une malédiction pour na bomo ina biso. Vous savez que Kayen était une malédiction pour Abel. Tala abomi Abel. Boyebi abomi Abel. En dehors kaya koloba ke ça plan de Dieu, mais parce que Abel était ignorant. Na koyeba ke yaya zobenga ngato kende zamba, ayeba kite ka zobenga yepo akende ko bomaye. Omoni ignorance, omoni problème. Lokola yebika ke yaya na ngai, to vanda kanda ko moka zoyeba te ke yaya si asilika ki amemi ake ko bomaye. Ignorance eke ko bomaye. Et ma combien zolobanine na Jérémie 48 verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Ba prophète ya Congo na ba pasteur ya Congo bazo sala avec négligence l'œuvre de Dieu. Bangonde bozo soutenir na bambon, bangonde bozo appuyer ba kineli bozo, mais avec négligence. Bazo bundela bino te po bobika, mais bazo sala musala po mabume ya bango minen, po bazo akalokumu butu moy, n'esprit ya ba pharisien. Bangonde bozo soutenir. Mais ce qui totali na ndenge ya bomot. Est-ce que ça une église na Congo toko ki sambel? Église ni. Il y a message ni. Et ça une église na Congo toko ki nego sambel. Il y a message ni. Parce que l'église est là pour le peuple de Dieu. Pour le peuple babik. Elia salaki wana pona Nabot. Akaba boto bilanga Nabot. Elia tomboki. Élisée a tomboki. Basali ba tomboki. Qui
Miché, les prophètes, pona bilanga ya Nabot, Miché, atomboki, uruwa kokende bitumbate, obotoli bilanga ya batu, kende nan ko bongsana nzambe. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ils ont une église au Tokokota? Lelo ils ont une église au biso Tokokota penda, il y a message nini o yezo sunga pepe. Il y a message nini? Il y a message à kokosa batke yo yamba Yesu, ye kotoyo, pasteur azwambon. Il y a message à kokosa batke bénédiction à $100,000, il y a $20,000. Nde yango message. Non. Voilà pourquoi Tosep Sabino ke tozana batumi balé na sena moi. Muto azali un homme à garder et une bénédiction pour vous. Na oyazali un homme à regarder et une malédiction pour vous. Alors bananzambe to kende na kan ya muto oyo azali une bénédiction pour nous. C'est-à-dire ceux qui to se concentrer to pesier azala mokonzi na biso. Azala mokonzi alingomba na biso to kobika to ko se retrouver. Et non bozui muto oyo boyebite bo pesier bokonzi, bo pesier poste, bo pesier mosala na sima balukeli bino na sima komo luka ko boma bino. A comment luka ko boma bino nde to mona kana bokonzi ya sena moy. Est-ce que peuple oyo bino boluzala kana besoin na bango na moment ya vote, après vote bobomi bango nzala, après élection bozolo ka boboma bango soki ba liba manifester ba droit na bango bochele bango maya moto botindele bango ba char de combat botindele bango ba gaz. Est-ce que boza ba sauver na bango? Est-ce que nzambe moto atinda bino pona bango? Yango na zebisa bino que soki olingi ozala luka moto yo oyebaka nzambe moto atindele biso. Luka moto za une bénédiction et un homme à garder pour nabino. Sinon beaucoup échoué. Saoul azalaki un homme à regarder et a commis une malédiction pour la nation. David qui était un homme à garder et une bénédiction pour la nation a y a sauvé bango mais mon konja azalaki mon lié Saoul a le ba oui. David oso mérité. Je suis devenu une malédiction pour la nation. Tikana vanda bénédiction na yo epeto langa. Non, azo luka bomaye. Et bato bozo benga les hommes de Dieu soumis na bato bazali une malédiction pour nabino soumis. Je ne sais pas na yango na zo metu nabino bouta wapi nabino na peuple congolais bouta wapi boza bo comprendre na bakam na retard. Vous n'êtes pas prêt à comprendre les choses. Boza prêt à ko nangamba ba sauver bozela kasoki moto azate. Asi akufi lemulot kimbangwe non boza ba hypocrite. So kimbangwa zale na tana bino bolingo nyokola ye. So Yesu zale na tana bino bat bo sambela lelo ba monseigneur ya protestant na ba monseigneur ya catholique. So kimbango azalaki lelo Yesu azalaki lelo sibino bolingo bakene kulus. Bolingo bakayi parce que nini bozo sala lelo pona bana na ye pona bandimi obino bozo yambisa Yesu ka konyokola bango. Nzambe ainsi dit l'esprit. Apambola bino bandeko bozozo occasion kolanda biso. Biso toza wana te pona kosala discussion ya mangomba. Te biso to yete ke ngai catholique ngai protestant ngai. Non. Nous les problèmes c'est que bana nzambe ba se retrouver. Mboka Congo et se retrouver ba compter parmi ba nation, parmi les 5. Parce que mboka ozana ba capacité ya ko sauver monde. Ya ko sauver monde mboka oy. Mais bato basana kati ya mboka ngo ba pauvre, ba malheureux, bato ya mboka moso baso comme ba riche na sima ya Congo, na sima ya banzete nzambe apesi ba congolais. Non. Ndebitumba na biso que nous ayons un Congo tout puissant. Est-ce que biso toza contre toza la contre pour na likamni? Poto zwanini. Bokonzi na mvia kangote pona zwanini. Bokonga na lula ka oya nkolo. Pete ke pona sala nzambe coup d'état mais poto ko vanda na yesika moko. Pona za mwana na ye. Bokonja na kuambia ngo na nini to yeka ka mission pour na peuple ya nzambe ba se retrouver oya koboya mboka oyo ekumisa nzambe ekangolama yende mabele ya Kongo ko kangaye nkolo na biso apambola bino ezalaki papa Charles Lolo Metil explicateur de Simpson Vision responsable ordre spirituel nation ainsi de l'esprit apambola bino bande connaissance bozi occasion kolanda biso boza ebele na kokakate kopesa mbote na zotanga bakombo mais bana na nzambe nyons peuple congolais nyons o nyons aza une bénédiction pour papa Charles nkolo na ngai azala pe bénédiction pour na yo apesa solution na ba problème na yo apambola bandeko ya site oyo bomoko na yebisa bino ke c'est le site o basal sanga ba émission ya ofele eza site oyo nkolo apambola bango ya koleka bazala bien site oyo ekende liboso. Penzamba confondre banguna na bango. Merci. Ezalaki voya papa Charles Lolo Poussière na 00243 89 83 77 536 eza numéro ya l'homme poussière l'homme utile
00243 09 90 75 46 77 ezali numéro na biso. Tika nzambe na biso azala pe nzambe na bino pour un Congo tout puissant. Na kombo na Yesu. Boboko ya Mboka. Bonjour bandeko nanga nyoso, mes frères, mes sœurs congolais. Tala, restez connectés, kozapete, oyo bomoko ya Mboka. Site mibalete karamoko. One love.